Je pense que nous balandi à comme nous puis baza ebele na talimba moko na Belgique na moni père nga o aza sango papa elimu o abengami na kombo ya papa Dieu donné Kisimbila o aza père ça dit Mokambi la paroisse Saint-Pierre na Belgique o abengami na kombo ya père Dieu donné Kisimbila molandi munene atokomi wapi o ayebaka soki nakomi na Sankuru nakomi na Lomami nakomi na Bandunduvi nakomi na Belgique nakomi na France ipenge Fofana na kati ya Kinshasa mais message na ye ezokende partout na mitu na ye koservive na mwana mboka Dr Kabe mbote monde mbote penge Fofana mbote makazine tokomi c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo Zambe na Nguya en tant que grand maître. Et c'est la condamnée dans mon Moutou, Sango, papa Elim, à partir de Belgique, papa Dieudonné, au Azokamba, paroisse Moune, Saint-Pierre, na Belgique, ACP la Ganayo, na Moussalo Salak. Et ça la condamnée, n'a pas témoignage à vous. Merci de Konangaï Fofana, et puis merci monde. Et puis merci sentir la grande maison Temple du Roi Salomon. Merci Tokomi Wapi. Zamba Pango de Bino Soudou Botinde Fofana. N'a besoin de message merci de Konangaï. Voyage, il faut nager. Voyage madame Jamba Pango de Yo, Nengo Koyana Kende. Comment on peut s'aligner à l'habitude? La commune de Dubaï, tu n'as pas docteur Kabila, on se voit tu n'as pas, tu n'as pas chapeau. On se dit que ça bison zete on habite o eza bukoko. Mukombo zete ka ina kisasa. Merci. Message ezani. Message ya grand maître en tant que grand maison. Biso tozo banga mokilité. To banga kanzambe. Pona ni nazoro baboye. Depuis to banda ko dénoncer message. Ceux qui mutu moko boyoki azolo bamabe na kombo ya grand maison Temple du Roi Salomon en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle les doyens amakamwa batera banzete azandoki botala bien boy nayebisa kabino temple ekotikala lokola Noé un solar abandaki koyebisa bato manoka ikoya nzamba visitaki Noé un solar akendaki ti ke epa apôtre o natala cardinal ou bien natala nante a visité un solar mutu moko ayebani te atambolaka na nzela komela mais nzambe ayede biso mpe lisusu na nzela ya bon na sansi nini médecine naturelle ou bien médecine ya bakoko na bino nalobi boye maladie incurable en général sauf la mort mutu akokufa mokili kotikala ya nzambe sekwe na sekwe yaka na sekuse bibembe eza message ya lokuta mutu akware message wana te botala mama wana atake eza médecin andimi eza corps médical docteur Kabe na landaka communiquer na ba mot technique. C'est ça. O azana moteur koyoka ayoka. O azali domaine ayoka. C'est ça. Nalobi boye ndeko na ngai. Ndeko wana alobi boye. Soki nalobake nalandela ekozala vraiment na komi bo manga moko. Non. Nakende pas grand maître. Bien gérer maladie papa na ayebate. Papa wa botie ayebate. Espoir à famille et nazali. Yoka nazamba tinda na sa famille. C'est ça. So papa yebi que nous avons un problème insuffisance rénale. Papa a kufa. A une crise. A gérer en bana baye bati. Mais comme ça o lolendo te parce qu'à lobi ke oyamba téléphone yomoko pe accueil lolendo te lolendo ya kunangai. Alors lolendo de médecine naturelle et puis en tant que professionnel il faut na yamba mutu no so za munde na zande kuna ngai ndeko na ngamba tina la Belgique nalobi il faudrait balinga grand maître à disant 001 monde ça grand maison yango na yebisi ba to boy et ça temple du roi Salomon
eza koloba nini esika bwanya ya bato mayele makanisi esuki nde esika ya nzambe bandi esuki emoye nani ndeko na ngai Fofana omoni ndeko na aza filme ou bien aza comédien aye ekamwisa yo te amoni oyo asali ya ye selo théorie amoni ke esimbi te aye mabe eza wapi toboma ye ndeko na ngai nzambe asali grâce kala mingi te avant surtout ceci émission nakolakisa yo bébé ya 3 ans pour la cancer du sang mon frère ezopesa biso mawa tokoloba boye ti suka batoma bokozala invité bozaz invité vous êtes invités chez Temple du Roi Salomon docteur Kabé cancer du sang tout type de cancer cancer nyonso lolenge na lolenge bosukisanga na zo dénoncer message forte pour la mobilisation bozala lokola Thomas mutu moko Thomas aza nani ndeko na ngai mobali napesaka Thomas mpo na nini merci papa Thomas eza nani neti yo Fofana epenge ozalaki Thomas mpo na gametre meme olandelaki ngai me napesa mpe mpenza napesaki yo mpenza motu nani moko na suka papa omosala nyonso sa témoignage etika na yo nalobi suka nasali nini nakopesa nini naye kopesa yo eloko oyo bazobenga mpenza matricule numéro plaque motu nyonso tu ifo aza na plaque numéro mpenza ya motu kokota na motuka te batie plaque identification koidentifie ke oyo aza motu te oyo aza motu te lupangu esika ovandi na mabele adresse ezali me yo mwana mobali oza na adresse te ifo oza na adresse esika wana mwana oyo Thomas ou bien Fofana epenge l'homme du moment kokende na nzela papa na ngai kokende na nzela mwana wana te sinon akoshikote yo omona adresse ya bongo mpona nzoto adresse ya mabele ya mwana okobeta chiffre nalobi siffle okobeta yango ndeko nefoza mpenza na numero na yo ya plaque ndenge oza wana oza mobimba ngai moko nayebi oza mobimba papa na ngai ndenge mosala nazalaki na ngo ya mwana tokomi na Dubai mpe bandimi docteur Kabé ya soro tokomi na Addis Abeba bandimi docteur merci vraiment tokomi na Kenya mwana moke na kati ya mamikolo bazomona kaka mwana moke eza étoile albite ya pepe epenge Fofana Temple du Roi Salomon papa na ngai nalobi boye eloko napesaki yo ezalaki motambu ya banyama napesi yo motambu otamboli na motambu na poshe na yo kondima teke bapuku baye koyeba biloko na ndako chaque jour ndeko na ngai luka motambu soki oza mwana mobali ezala na motambu na ndako na yo cancer du col utérin cancer d'intestin ou ya colon tumeur cérébrale ya mutu et puis cancer des os cancer du sang cancer d'intestin ou de l'autre côté de celui-là cancer des seins ya mabele cancer du sang cancer des pénis cancer de l'anis cancer des os ya mikuwa nalobi boye na ozana ndeko na yo azana cancer de la prostate joye sondola ye kima na yo na lokoteli banda wana cancer nalobi boye cancer nyonso lolenge na lolenge tosukisi yango mwana mwasi bomoni mpona insuffisance rénale ozana ndeko na yo problème ya insuffisance rénale sukisanga problème ya Alzheimer problème ya oubli akoza na mkombozi na grametre vu yango boye mpona kokalisa bana ya Congo na ngambu ya mai temple wana abosani mkombozi na ngambu na sikoyo na kokalisa bana ozana insuffisance rénale bosukisa ngai tokoloba bolokola nowe
ozana problème ya Alzheimer soki moto osala mosala batémoignage nalobi papa soki ndeko na ngai moto asali ya ye boutique batémoignage eza te ezenga ye moko babombo wana eza kitoko miliko pene eza kitoko sikre wana eza kitoko mais soki omoni ke osalaka mosala témoignage eza te moto wana asala eloko na koyebisa yo ndeko na nga Fofana Epenge soki mosala ezosalama témoignage eza te eza lokuta nga ntango nga nalali na bana na ndako masuba ekomotanga nga so na teli masuba eke le 25 mai bamemanga na l'hôpital après bayi kotia le 25 mai bayi kotia nga na sens ntango atinga na son nango masuba ekotanga tititititi mwasi na nga lota boye balobi na ye mema kobana yo kota docteur Kabina azwi dispensaire le 17 juin nga na yawa 17 nakiki consultation na nga 5,500 soit 10 dollars maintenant na baloto bakisi osali combien de temps depuis obandi ti ndenge ofandi sikoyo awa na bandi le 17 même année balongoli nga sonde quand balongoli sonde je vais retrouver ma santé correcte. Avec la bonne insuffisance rénale, par exemple, dans l'hôpital, on avait la bonne édème, on a colocoline, pour la gauche, la dyspnée, dans le paiement, la crampe, dans la polo, pour déranger dans le Congo, na show dans le sabikas. Nde melo ke tusenga ba nausée ko sanza, nde ke tusenga na bazunga, insuffisance rénale na kotaki na babenga ngoni na scanner. Ba confirma kiango. Na boyaki na ngai basanga ba dialyse. Atika na maboko nzambe. Nzambe nda orientaki nga vraiment na bino, dès que na mona ba publicité na bino yepa docteur Kali. Nde nayaki awa wa première séance so nayaki kiso nazwaki en tout cas esalenga bien mpona bande kolala te bainsomnie makasi mais koyaka mbala liboso nayokaki en tout cas bien makasi yango na osenga bato nyonso baza na problème oyo basino bamona kosanza bacrampe na makolo baedem banose Congo Fasi, bayamba pas docteur Kabe, bazwa guérison. Bon, nazalaki kobela, nazalaki na problème ya rein. Nde balakisaki na docteur Kabe, tant na ye pas docteur Kabe, nazwi bakisi na ye, vraiment ça va. Ya solo. Ya solo. Siko baka ngwe bando salo ndenge ni po lo baki ça va singo. Na bande ko sentir ba douleur ya makasi pe ezalaki ya kovimba selon ni diagnostic ya médecin. Tant on a yé awa, pas docteur Kabe, a pessinga ba produit na yé. En tout cas, la douleur est soute ça va. Maman makamozolo baza ya solo to ezaka ozolo baka tika to loba. Papa nazolo ba o nazo yoka. Parce que batu ebele baloba ke makambo eloba maka o epesa maka pas docteur Kabe ezalaka ya mote ezalaka ndia solo na batu pesi ba mbongo po pesa ba témoignage ya lokuta. Eza lokuta. Ngaku tunde na futi mbongo. Docteur Kaba pesinga mbongo te ngande na futi mbongo pona zo traitement. Ya solo mama. Ya solo. C'est que eza ba combine te, eza cop te obeti. Te papa na obeta cop pona sana ngoni. Parce que so eza cop bandiko belé ba momé belé bazolanda na mingi, so baza problème ya insuffisance rénale. Bazolanda yo mais so ki eza cop okomema ba ona libunga. Eza cop te po kutu na yaki monta mbongo na yaki na kutu ezaki mukia boya ki kutu. Na bondeli eko bonde la pasi wango ezaki matata. Eko ndima la matata na pasi eza mbongo te eza cop. Ngai na yaki awa na bandaki koyoka makolo na ngai wana pasi ezovimba. Epi na tolo ebandaki kopesa ngai pasi. Ya solo. Kobanda na komi awa na melikisi 2 mois yango. Tolo wana tango zosala ngai pasi nazo bimisa na makila soki na kosoli na place na bwaka krasha ezobimba nde makila. Mais tango na melikisi oyo makila wana ekatani tolo wana yoki yango kimia makolo pe ndenge bandaki kovimba ezovimba nga lisusu te
nde naza liboso na bino awa naye kopesa témoignage na hôpital oyo nameli bakisi ya munganga mingi mais nazwaki solution ya solo wana kisi ya munganga yo osalaki na maladi wana osalaki na bambula boli nabeli mingi depuis 2017 nazalaki na maladi oyo ebandaki koderange ngai. est ce que ntango okenda hôpital bayebisa eza maladi nini? bayebisaki ngai ezali kosu wana eza tiber bon na makolo babandaki kocomprendre te o bakisi o nini doki banzoloko bakati na makolo wana batenga bakisi ya ndenge na ndenge soki navandi makolo evimbaka ngai navandi makolo evimbaka nakokaka ata meme nakotambola mais banda nazwi kisi kote ya docteur Kabe nazwi kimia nakomi mpe kotambola distance na makolo nakoki mpe kotambola tolo wana mpe nazwi kimia na tolo wana. makambo ozoloba eza ya solo to eza masolo makambo ayebisi oloba? eza makambo ya solo ozobeta mo lisolo ndire eza na nzoto na moko te eza epa na nga moko nde ekomeli ngai eza lisolo te ke batindi nga swati naloba nini eza lisolo ya ngai moko oyo ezalaki na nzoto na ngai naye awa pote nazali na mwana petite sœur na nga bandoko oyo maladi ya ndeke maladi wana basalisi esilaka te maladi ya ndeke moya mabe so akangami mpenza misu kolo makolo kokanga maboko kokanga namoni déjà ke lekilanga dépense mingi na boputo ntango toye koyoka docteur Kabe totala ye na télé depuis te fo tokóma na kuna toye awa tosolo na docteur apesi mwana na biso kisi nazuleka ya kisi 4 fois ti lelo mwana wana akweyaka lisusu te. Oh mama mama oloba eza solo? eza ya solo papa. eza lokuta te mama? eza ya solo mwana leki nanga eza ya solo. natuni maladi ewumelaka deja pa mwana to ezaka maladi ebetaki ka crise mbamo nzambe maladi wana asala longo to ba 5 ans ya solo? Oui. Mais est-ce que makambo ozoloba eza coopération bobeti na docteur Kabe te? Parce que bate belé baloba nde bopesa ba témoignage non bien eza nde baloba bapesi bino boyokani na docteur Kabe bapesi mbongo na koyoka na docteur na sens nini ponga nazadi naende na mutu maladi po mutu nanga abika lokola nga mpe natiaki kondima nde nakomaki ifo abika ntango azuka ya kiso asali nini abiki nabela mo mikolo ebele mpena donc comme là depuis c'est un fort par rapport à santé on a qui a pas docteur Kabe ne ozwa ici pour na malade ezalaki nango en même temps surtout na mopena normal par rapport ni na elaki maladi nini etungisaki yo ndeko? bon ezalaki maladi mo ezalaki comme parfois ezalaki comme poumon ezalaki tuberculose en même temps so na koso ezalaki koza mwa solo mais na santi mpenaki mwa solo mpe diminue par rapport à makisi ozwa ndeko mpena wisa ezalaki malade naliongemaki vraiment na malade ya asthme nayaki nazwi kisika pendant 2 fois namoni changement vraiment makasi et puis depuis nazwi kisi namoni changement makasi total na final. Oh changement total maman na ndenge nini asthme ngo ebanda osala o ndenge nini koloba changement na ndenge nini? Bon ezalaki 2 fois kotambola makasi te kolia mpe kotonda makasi te donc mo bamalaise banini depuis naye awa vraiment naotambola normal naola nanga normal vraiment donc docteur Kabe azosala mosala vraiment ya solo. Mama na ndenge toyebeli maladi oyo ya asthme yo mpe nobelaki yango? Sérieusement nabelaki yango. Oh, mais est ce que makambo oyo loba eza ya solo to eza maloba bosolo na docteur Kabe ayebi biso loba boye na TV mpo bato baola? Précisément nayebaki ye te donc nalandaki ye mpe te na TV te mais ndamemaki nga azalaki mpe malade andaki kobela soro 2 fois malere aye awa azwi lobikole mpe amemaki nga bino ozosofre mwa ta molai donc nde amemaki nga. Mais ce qu'on montre que ça le quota, oh, malobi grand maître docteur Kabe alobi eza le quota, les cas contredire nga. Quoi ni poli nga reformer ba docteur Kabe. Papa na nga naza le kumu kaka yemo naza sa émission le baba na ba tradition o bato ba liga ko dessiner kasa na mib. Wa ba diga kisa bukoko ibumaka te. Ça rappelle appel. Balobi yo Mama Coco à partir du Canada. Alors, vous avez dit ça, docteur Kabe, tout le monde a depuis le désert. Après, tu as rappelé que tu as fait. Si tu as fait de l'année, tu as fait semaine mobimba. Tu as fait diabète, tu as fait carie, tu as fait insuffisance rénale. Tu as fait filet, tu as fait tatoli. Pour la nini, na sagesse aux anango, na recherche aux ambapesayo, nengo ebi babatiti. Ça fait à peine que la ligne tangi sabato au filet. Ça, voilà devoir maman Coco. Merci Fofana.
Merci Saint-Tira Grand Maison Temple du Roi Salomon. Merci Tokomiwa Pizama Pombolbino. Merci Ndeko Eliezer, Mikolobele Ndeko Nanga Tokuta na répété. Vraiment, Nakoya, Nazoya Ndeko Nangai. Nalobi Nakoya, offrande Zana Yon Ndeko Nangai. Nakenda ki nase yanzete, nakenda kovanda. Merci député national. Zamba Pambola yo esiko yo zalende ko. Ayemi pozoli ngabula 2003. Na sasa kaka ndenga orobi wana boko sutrojo kota na baseni. Eko ngai na boko sutuka ngai wana lebino ndibanda wana ekona. Soko bomone ngai te mikoro boyo ndeko ngai Eliezer grand maître alobi boy azana se yanzete. Azana se yanzete ayebi ke soyi motakene bale. Merci ndeko na ngai mobali ndengo lobi bo. Merci epenge Zamba Pambola yo ndeko na ngai. Soko kende bali. C'est ça. Soki kaleba se tondite waoya na ndako. Ndako ya bo. Esengeli bidon etonda. C'est ça. Yango kaka ndenge lobi. Oya na bidon, oya na sani, oya na kopo, oya na boyo. Nakoloka kiti moko nakoloka kiti moko nakopesa ya Luiza moto nakopesa yo kiti moko mwana mboka Eliezer docteur Kabe azani bali alobi soki bidon ya 25 litres tondi te moya bimana mokili eza te bato bazozela mai bamela. Merci ndeko azolukana na tondi. Merci tokokutana ndeko na ngai Eliezer en tant que député national Zambe apambole yo mpona makanisi kitoko ozalaki nango maison apesi yo mbote. En tant que grand maître Mkombozi, en tant qu'Evan Esprit, nalobi boy, ozana ndeko na yo azana problème ya Parkinson. Azolenga. Zoto akoye le grand maître. Zoto papa na ngai kaka ndengo lobi. Nalobi na mutu kozo mema e. C'est bolo kota bango boya kosondola bango nalobi boy. Tu te rappelles quoi? C'est papa, eza Parkinson. Fofana soki ke bozana ba Congolais bozana ba ndolobi soki ke ndengo nalobi soki ndengo tambolaka wana ndengo kendaka na Dubai lokotanga bana nyonso kuna Dubai zoya bango sondola bango nazolanda yo nakolokota bango libanda bukulumba ukalenga bantu. Merci wala azolanda yo. Merci ndeko na ngai merci ndeko na ngai Kadima grand maître Pession Mbot malgré merci vraiment les Somba Mutuka. Merci. Olingo Somba Karo. Merci. Olingo chargé conteneur. Merci. Kadima Mungulumba. Ndeko nanga Kadima grand maître naibike bokuta na yemko mususu. Maison appréciée mbot pona agence ya santé. Zoelanga bana nyose Dubai, chelanga bango na winner. En tant que grand maître, maison njimuma ni biwase njimba lamba pour lamba. Et puis, en tant que grand maison, ndeko nyonso en tant que Congolais, nalobi boye Congolais nyonso aza ndeko nanga. Biso toza bato ya parti pritene. Ngai nayebisaka yo boye. Fofana aza ndeko nanga. Makesela aza ndeko nanga. Maison alobi boye sa ekolo. Toza mpona mobilisation. Ozana ndeko na yo ate olokotie na nzela azana problème ya Parkinson me maye sondola liboso wana kolokota ye nalobi boye problème ya drépanocytose ou bien anémie SS bosukisa biso bosukisa ye net problème internet ya nalobi wabipa na autiste pozo sana nalobi ozana wana Dubai mwana ya autiste wa docteur Kabe abelelaka mwana kadi mwana bo akali mazo pusa biso bato a winner batele misinga na kuenzele wa katona atanga maison bona bana autiste pesa message kadi mazolana Mkombozi tuna question pena kutia ite ba Congolais bokozana na ngambo ya Michael lokona ndana fleuve ale bunyoso na ngambo ya fleuve papa ye eza korobo boy nakuta Congolais mokote na maladi na zoto na ye wana eza malobo ya grand maître en tant que généraliste professionnel de santé papa na ngai nazalaka fier d'être un tranquille mon frère nalobi boye les doyens bato bayebi banzete
001. Moutou a représenté Congo en tant que grand maître. Les amis, médecine naturelle. Tokoloba na yo boye. Ndakuna ngai kolobebele ezalaka mbanga pasi. Pona koyeba peza esa et à solo, ça c'est ça. Sukisanga, hépatite A, hépatite B, hépatite C, et ça maladie incurable. Comment prendre un grand maître? N'a qu'à dénoncer un message. Merci monde. Merci Makazim Tokomweb. Merci ceinture et grand maître en tant que grand maison. Tant pour du roi Salomon. Et puis, Nayebi Simino Boy. Ozanande Korayo, Azana Pisoria 6. Au monde des autres, et teli. Et puis, c'est ma kwanza. Nalobi, hein? Zoyer son nolaye, na le côté de Bandawan. Ozanande Korayo, Mobali. Mwana Mobali. Ozana Mwana Mobali. Tozo benga ye komona ye vétéran. Hein? Muyo vétéran. Bana nyonso ni bali boza ba vétéran. Ba sondola bino le bana. Il faut masangezo bomanzo. Awozo sala appel na bana mibali. Masera boza makasi ya koyamba bana. Akolokota bango libanda wana mama wana komona ye elephant. Mama wana. Komona ye tembo. Soka na di chapelet. Daza na tembo aza libanda wana. Kombo ya mama wana. Eza tembo, éléphant, kapumbo. C'est ça. Yango na lobi boy. Kapumbo. Ndeko. Message ya grand maison et lobi boy. Ozana ndeko na yo. Azana prostate. Vraiment sukisanga. Ba épileptique. Cirrhose na lobi hein. Cirrhose de foie nyonso. Ba hépatite wa biloko ya mike. Koyela ngana ibembete. Ozana problème ya goitre, thyroïde, tala mi se vimi boy. Et kotela mwana mwana mobile, tala king munene boy. Papa lokola zemi. Papa na ngai ka ndengo lobi wana mwana mobile boy na monika ya mwana kama kabwana. Oui. Misu na yo wana. C'est ça. Yangonde na yebisi batu boyende. Omoni mutu wana azana echarpe na zoto na ye na kingo verifie ye. Soki ezali problème ya goitre lokota ye sondole liboso wana. Na kobenga ntembo azali banda wana kombo na ye kapumbo. Yemi bale. Ozanande kona yo problème tali ya thyroïde. Tala misu mwana mwasi. Ubie mwana mobali. Misu bimini banda boyi. Oui, mais il y a des gens bandeko ya monde entier. Parce que tout le monde va produire partout. Irlande, Finlande, monde. Même na Japon. Emmanuel Zamba Pambolayo na Japon. Et puis, États-Unis, Koloba Koutou Pété. Wanande ba fanatique. C'est ça. Ndeko na lobi boye. Eza grand maison. Toujours dénoncé, total kasimate. Na kotikala kotala simata mukoro mokote. Ata mukoro mokote, na yebisi bino boy. Avant. Na kotala simate, na yakogoma mungwa. Lokola lot. Hein? Mwana mwasuko nzamba yebisi boy. Batumbi Sodome na Gomorrhe. Pona mabe na bango. Okukuta basi bakomi mibali bakomi basi. Zamba lobi boye, il faut que tout le monde boye. C'est ça. A tumbaki yango, yo l'autre. Kende na famille de bino. Bango babimaki. Babimaki. Kotele ko mutu moko atela mboka ya masumu oite. Na natala kisi. L'autre akomaka yemulumu libanga. Libanga na tira lo eza wat. Eza na mboka na yo place oyo samela kawana. L'autre, c'est un mec. Libanga ya mungwa. Eza l'autre. Mutu penza pona koyoka mato e passe. Azo kate. Zamba lobi boy. Tare liboso. Grand maître lobi boye. Ngai soki na engagé. Nasina s'engager déjà. Eza déjà vitesse. Na tien na tala ka dibandi sibatite.
quel qu'en soit bafikaki grand maître eloko eza te naza kuna te ngai naza avant quoi nakoya kotala nsima jour nini nakomi mobange soki ntongo ekai ezokaka lisusu te ndeko Docteur Kabé, nalobi boye télévision eza ngonga. soki sentere tobimi na nalobi boye Monsieur Sili. totali na nayebi te eza église tolobi ke tobanda makambo ya bible ndeko na ngai ekosila te yango nalobi boye mpo na mokola lelo oza na ndeko na yo aza na maladie incurable en général sauf la mort lokola psoriasis, la sclérose en plaques et puis sarcoïdose bapoumon ganglion ezobima et puis problème interne ya hémophile hémorragie interne et puis problème interne ya glaucome ils appellent maladie incurable parce que bakolongola toloki bamafuta na miso mais eloko ezosema te mais bainfection eza ndeko na ngai et puis problème interne ya calcul rénal ata mpona kosuba ekomi problème ezwa moto wana yaka na ye problème nalobi mpo lokola bamama wana nyonso wana prostate kosukoloba te papa wana azalaki na sonde eza basali grâce ndeko na ngai bamibali nyonso wana baza yango nde napesi bango kombo na bango baza bavétéran ozwa na vétéran na ndako na bino mibali nyonso baza bavétéran ayebi kobeta balon te yaka nakanga singa na ezakena na kingo bena singa loketo ndeko na mobali yaka mpenza na tio mpenza nalobi oza na mwana mobali aza na dio te yaka mpenza na latio mpenza dio ngai moko na kokanga singa mpenza zwa makese ya sondola liboso nalobi ceinture ya suka atake tapi rouge zwa ndeko oyo makesela sondola ye libanda nalobi eza 12e dan wana ceinture ya suka 24e dan nde esikakala sa nalobi akotikala kokoma ntango moko te ba 12e dan bazali mais 24e dan en tant que esprit zwa ndeko na ngai mobali zwa makesela sondola ye lokolo ye na ye lelo moyen nazwa ye eza te sondola ye papa naza na posa badefanga ye mwana oyo makisela eza epa docteur Kabé ozwi invitation internationale oza na poto maladie incurable nde mayebisaka bino wapi okolobi oyo nani babenga grand maison te bandeko ya Philippines côté Corée du Nord mais bayebi o nalobi mais eza maison internationale ndeko ya Philippines nzambe apambola yo nayebi ke ozalaki na poste ya grand maison azala na mboka na Philippines nzambe apambola yo kasi nalobi eza monde entier eza temple international et ça écolo sans frontières. Merci. Ah oui. Merci. Epenge Fofana et Salaka Basango Bandimi. Merci.